Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bane Gabel Misaki a se pela naza sila ba comédie beli ba inaï. Au moni, nous sommes les artistes comme les tolong la facilité wana ce n'est pas bien. Tout temps on to banaka ko aux ensemble, tous la raté que oya kingandi oya kingandi oya kingandi. Babilo ko mususu fo, babilo ko wolobi. Babilo ko tana G. Te nga za famille Bota. Nga za famille Bota. Nga za mema famille Bota. Nga za vraiment mema famille Bota. Nga ba na za hypocrite, nga ba clair. Nga za mema famille Bota. Ah bon? Balobi esika bayambi yo, c'est que bazana posala yo. Yango moni kozana nzambe eza peka malamu. Kozala peka mutema malamu eza peka malamu. Bon soki nzamba toucher mutema ans lozolo te. Omo ba bloko mususu nzamba yeba kande ina fongola ba itinéraire ya mutu. Bataki 6 meka yenda zu. Voilà, po mona ke nzamba yebi ndenge ayeba kande ndenge nina ko fongola ba itinéraire ya mutu. Atikala kaka na 2 mois. Nzamba za munene. Nzamba za malamu. Nzamba bimisinga na hôpital pour nazwa visa mbango ke kota pa ans. En tout cas, il y a un papa Nzamba tali exact témoignage moko oyo ngamoko kana zwi visa. Docteur akono bakeno ozokufa dans une semaine mais soki Nzamba lobi non. Non. Na kosa yo te. Très bien. Soki Nzamba lobi te na mwana ya ngai te. Ata docteur ayeboye. Na yepe na polyclinique. Batalinga. Baesinga nazana mai na poumon, nazana mai na cœur, nana mai na nzoto. Wana boye sasko ba Irène. Baesi bango babi atika kika na 2 mois. Il faut que garder na yango atiango na ba prière atika ngo nyusu na maboko nzambe ndi muto a gérer parce que docteur et ba docteur zandenza. Ça y est pour l'équipe même période na ya Gabi. Oui, malade o nazalaki nango balobi ke no fuba kata ye ba trompe. Malade nga nazaki nango na nzoto na ngai. Oyo banaye ko seninga makila soki règle bimi faut ça la 2 mois. Il faut babetanga batonga na misisa po ekata ngai. Babidon ne batikanga bongo na lobango na télévision te mais na betolo lisolo. Babinenge zana babisi bandeko nanga donc to tika ibongo a vivre na état na yeso ekoki nango akokende na ye. Babiloko nanga na libumu et na vana libumu polele pendant 2 mois. Mais que toute la communauté appelle ya Gabi. Nous avons imposé sa vidéo au Ngana Fingaï. Si elle ne le fait pas, qu'elle se taise à jamais à mon sujet, sinon je lui porte plainte. Nathalie Kaka, Nenge Manuba Alobi, même Ngaï et touché Ngaï, en tant qu'aîné. Donc, Bilo Kango Yango Tomoni Yango Makambo ya président na biso la désobé mariage do mazena za kité oui na lobaki yango bien elingo lobaka te so mba bengi na mariage donc c'est que abengi sote donc c'est que yo na yeboza na barankinte nga na yetu za bien soit disant la vie que quand il fa même tano abengi sa comédien abengi sa mini ba petite comédien ba famille Bota kasinga za famille Bota donc il faut comme yo za habiter et bon kas bijou na zalaki Plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bienvenue mesdames et messieurs, fidèles internautes, amoureux fidèles, il y a Congo Liziba Télévision, nous avons révélé partout dans le monde, on a des émissions, à travers les commentaires, on a des vraiment plaisir à trop, merci de la remarque, merci de la suggestion, et comment vraiment, tout ça vraiment, nous avons quitté au cours, c'est vraiment m'abonner à Bisso, parce que nous avons révélé partout dans le monde, on a des Bisso, c'est que l'émission au Mozindo, à tout le c'est que les gens disent tout bas, merci à toute mon équipe technique, on a mon j'entends derrière la caméra, pourquoi pas les tout pas dans le mobile à télé, merci Nabato, à soutenir pour le loin. Pourquoi pas sponsor numéro 1 de monsieur Oyo Maman Jackie des colonnes capote mère depuis Allemagne on a beaucoup de ce que vraiment le bon séjour na vraiment à Katia ma camion sur ça vraiment nzambi continue toujours copa mbolao pourquoi pas un grand merci na Coca Fils capote Coca Fils à niveau Allemagne on a va prêter va vendre en Allemagne merci beaucoup aussi na grâce Basaro la beaucoup de ce que pourquoi pas un grand merci na Médé Massoudi na Zila Kaka les sola qui kamboza vraiment recevoir il faut boujaka. Merci aussi la l'union sur le soutien de la prière, la remarque, histoire remarque, vraiment nous avons vraiment cœur et ça a vraiment plaisir à tout. Voilà, tout ça naïe, 7e bagarre, ça fait un moment que l'amitié, et puis on va dépasser trop, d'éviter, on va appeler le beurre postillé par Manzan de Kaka. Voilà, tout sur la vraiment naïe, ma caméra belé et surtout sur ma nouvelle, au fond, comme il est sur mesdames et fidèles internet, on dit à Zamozilo, tout va tout aussi déjà dit tout bas, ce que j'entends dans la même la vraiment à fond dans le plateau. Bonjour mère. Bonjour Diego. Calais.
Ouais, Kalako. Moi. Bah, moi, penza. Donc, ça, une année, le collage. Vraiment. À ce pays, il maillot, ça fait vraiment plaisir. Oui. On a pour nayo, c'est que la vie était belle, bataille dans biso, parce que là vraiment la vie on a biso ça la bien, mais qui n'a qui n'a pas aimé, bon ben la mère a fini yo. La vie jamais. Jamais. Mutu batu misusu meyote, jamais. Et voilà, c'était les mots d'abord na tout. Voilà, on a Congo Liziba. Oui, en tout cas, merci na ndenge ya mbinga susu na plateau ya Congo Liziba Télévision. Na pesi bango nyoso mbote nzamba zala na bango. Oyo leki ya mutu ya ka koyeba nzambe pe ko banga nzambe. Donc le reste donc totikeli nzamba sala donc na lela bino ya dégâts na biki na mankaki bino je suis là. Na ba ona mankaki bango te ben je suis là toujours donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Mais à tout le monde qui m'a absent un peu la TV, tout le monde absent un peu la vie par rapport à quoi? Oui, j'espère que vous avez bien été. Grippe bêta kingai. À part ça, na kendaki kananga, na zongi, na kende mandaka. Na konta misala kaka ya maître son éminence maître Kazi. Ya boss nanga tindaki biso. Ngai te me biso to kena délégation 5 personnes. Na kananga après to kitimbandaka, mandaka ndeto umelengmo muke, ndeto yoko ya Kinshasa, donc voilà. Mais là, c'est quoi ça rappelle un jour, Bobé Kamatou, on a côté Est, c'est tout. On a câblé comme la Est, du Mboka, c'est les artistes. Un message pour sur la peine, la maître Kazi, c'est pour préparer quelque chose, puis niveau Est. Est, Tokendaka, na Est, Tokendaka, peut toujours continuer à Tokendaka. Na 2014-15, Tokendaka na Bunia, Beni, Kasindi, Butembo. Totambolaka na bamboka nyonso tu wana ti Kampala toyeko zonga bayeko kale biso na ba rebelle babotoli biso babiloko nyonso tu oui nazo betolo histoire est vrai okoyamba Nicole Bakata okoyamba Christian Petit azana poto papa Tito azana Kisasa papa Koba azana Kisasa do bato tozaki na bango na voyage wana donc au monde ba makamusu to kuta na ona ba libanda ya mboka na biso kaka mais libanda est ya ngoto ba loba ke bazana kimia kuna te kolie za nango bien mais pende ezate kimia ezate tout le temps masasa zobeta tout le temps au monde mageno awa ba koti ba cambrioler ba tu ba koti bazobeta masasa moyo obokende kusala intervention ezate ozomona donc côté kuna vraiment so président na biso Fachi vraiment abundi pona mboka na biso côté kuna vraiment ekozala malamu mingi parce que côté kuna vraiment la ko saote crime eza makasi na kata Kinshasa crime eza te crime côté kuna vraiment eza makasi na yebisa oke ba botola biso biloko nyonso bakitisa biso na motuka biso wana tozaki nango ba biloko tozaki na kati taka tusuma ba bilamba na Kampala kuna poto ya nango na Kisasa et bakata mtasoma ekutu voiture à partir ya nini ya Kasindi ayaki nango et maintenant na comment dirais-je na bateau ya nini ya bateau na Kisangani ou ya Kinshasa ba bien monsieur non à partir bateau ka obo préparer ka bobongsa $700 ba boto la nyonso ba rebelle ba bimela biso ba soldat ba bimela biso to yoga libanga mo ba boy ka likola ba nini mais avec complicité na chauffeur ozomona donc kuna na est ko sala GT ezate ke non oyebo masolo na yo nebiso de kisato kabiloba loba masolo zo beta ngai na sa mbongo mo boza ngana ndako boy na mwana saki na nga wana so oko sambwa bako boma na bango yote batiki yo kene na yo papa ko bazo pena ame bakotsa eboyi wana ba mona nteke biso ba artiste po zaki na zamba pena so to kota sko ituri na biso boye pena bakotise mundu bakotise abi so ko so ko tira to simbiso michopo na yo nga na régler sur place na kile bimanga na régler na donc e bakata asala asa évanouir donc babilo mo ekomela biso na butu wana ezalaka ba 18h 19h toujours longo to tasko mbokana taka ba kolomboka ba bazoma na biso bien que non bo voyager kaka lobi na temps poto ke ne bin tube simbate toujours ne jouer na bunia les jours en haut le lendemain ba to bité faut de komara aller na butu poto pema ti to sala spectacle na poko ba to bité boko longo bino peka na tongo na poko na kala mingi ta 2h 3h du temps bo comme na bino na beni comme ça bo sali makambo na bino biso toyokaki bakolomboka te toye kaka na butu yango na 21 toyeka na mabanga oyo lika to na bato la mutuka chauffeur le bio
ni yango yo sala bongo afrena telemi tant telemi boy oh na bisa chauffeur à cause de la biso te chauffeur à telemi autant la biso boy ba cause ne ba sali semblant au grimacer chauffeur ngai na ataki servette ça qui n'a rien mais comme à l'école na téléphone à 4 car à téléphone on a na papa koba na ko sa stratégie te pour atmususu ba sala ba stratégie wana ba biso yeba kité papa koba chance ko azo mbongo na e a bomba siko esika wana mona lubango izate au moins batmusu va profiter à te contrôler la place wana a bomba esika wana et pesa biso somo biso bazwa nyonso bakenda nango tolela lokola bana mike to manazamba na mboka wana to moni frontière basoda bazwi biso wana ba artiste bazwi biso wana babite babenga mokonzi ya mboka wana aya babengi général wana colonel wana ye abi na butoka ba sa banquette njoka de siko batu wana siko yo ya tenue civile en tenue civile bayaki déjà na hôtel parce ba kiteli biso baye déjà wana do babandi ko enquête donc to vandi libanda bona ba papa ko baboy ba biso que non tout est la boto mon ba tonton mo bat ba jaquette pour biso a so to la jaquette ya malile mais kuna so la jaquette ba ke azana a mais la c'est GT ba kuna so ki muta moto ala ti jaquette ba matarate mais so muta moto ala ti ba gilet na bango ba mata moto pour bi ke azana enregistré voilà tout le monde est suspect donc zo mona donc insécurité za makati na ko saoté yango monta musu na zoka emo kanda na yokaka so na zo mona aw na kin ba moni muta locks bakangi ye ba beti ye moi ozo mona est-ce que nerva kanga na ka makane e matanga makasi o ba moni PD bakangi ye donc ba biloko eza très important o ba biloko eza vraiment très important ba ko sala yango ozo mona na ndenga mabete ozo mona ba biloko ya o mon make o maza vie abatu danger PD akoko ma PD le ba ko changer na epa bon wana nzambo ya mbaye nzambo akosokola molimo na ye mais bisika o ba événement ba bazo kufa ba événement mabe biso moko na bunya boto te mona ba baka to mona ne ba cambrioler station to bat totala ba bete bat masasi bazo boto la ba mbongo otala boy ba koti na ba jib ba kei bon lo banini to zonga kisangani ba futi la biso billet ba matsa biso nani colonel wana amatsa biso na jeep na ye na tonton to sala suspecté que to kebunya to comme na bunya boye ba matiso na ba biso muso za ki wana ale kisangani to ye nde gouverneur oya kala kisangani mundele wana oya kala kisangani mo na beta masola kala oya kala kisangani ye nde muta matsaka biso na avion azong sara ba artiste de kisasa c'était comme ça voilà c'était ça donc oui donc to ba que non mboka na biso base à la concentrer nanu je m'excuse na rime mais vous comprenez tous à nous concentrer nanu na makambo oyo est très important ozo mona to longola na po ngana mona ba fertilité ozo mona ya kutana okutana na muta moto na nzela oh mauvais stationnement okangi afuta 100,000 afuta boy eza ngona sens te ye le bane papa mbala simo hôtel mba awate impossible tout ezateke ndeko no mokongolo bani suko torturer tanga bimi na ndako pa luka abimi na ndako na ye pona afute la bana minerval po atangisa bana po alesa ndako na futa ndako metango yo kango bi ofuti se dia amanda minene bongo na kongo ngombo ngo zikota ngo eza na importer belé mais voilà mbongo ngo eza wapi. Voilà, j'espère que le message est passé avec aux artistes vraiment belé balingayo avec ba konzambo kapé message au là vraiment boni vie artistique c'était bagarre. Oui, vie artistique ezokende bien nzambe azo sala toujours quand on a bakina bandeli donc tous ali ceux qui musala ezali tous sala ceux musala ezate donc tous vanda tous sala makamusu basola kilo kongo ke masute kufa te nzambe azana bomoyo kilo kongo kufa non en plus ngamoko moko na ngona za na bomoyo musala kilo kongo ezokende très bien tous le kana chaîne moko songolo pakala donc tozo lingana nkotanga komba chaîne te pour moni kimotema mabe kota trop bon tanga komo boy ba komo benga bozwa été tout ça bo fina kuna voilà lokola kuna vamba bazunga lokola Angelou donc nazo protéger on ba mona ramba moko ba bloc bandiko oleka kuna et ça bloc oleka YouTube ko font la chaîne pour les autres c'est comment la YouTube oui au moni ko font la chaîne à YouTube nazaria la chaîne à télé c'était un bagarre télévision ozo ba code nango mutafongola nga chaîne
yo biso ba congolais mitema bela ta biso ofongoli moninga chaîne pesa nga code na nga téléphone ya chaîne na nga pona la blo na nga moko ikomi mère na zo ba nsoste nga pe kana mukuse lokola c'est la tanzoto allez na tika yango na kipora ngo lisusu te mais c'est ndenge to banda ba activité na biso na télévision donc chaîne na nga pe YouTube et ko mais on monte que en marche ouais ni arrivé à YouTube peut-être peu comme une ampleur nango ba c'est pas comme délai ba on peut oyeba na ko kata msubino o bozaki ba ça kotanga na CD mais elo mo tozo bossa na keno télévision c'est très important parce qu'il y a pas tout le monde bazwa kaka ba méga ba tchaka na ba téléphone o batala ba YouTube ozo mais na ba commune musu za reculer ba yebi na bango monde ya YouTube te ozo mo c'est la mingi banda te mais c'est ça c'est la mingi donc non YouTube ba yebi biso ozomona libanda mboka ba yebi biso mais pourquoi pas bandeko oyo bazana ba fait fond na ba est kuna ba kati kuna ba misu ba sala ba réseaux sociaux oyo te pona ko sunga ba on peut chaîne onga na oleka et la chaîne o mingi tala ma pe mingi na est ozomona yana bina boyina ko tanga kombo ya chaîne wana ozomona donc to sala bon pona nini biloko na biso so leka na YouTube mais ezo leka pe na mboka kisasa awa ezo leka pe na Congo batala bandeko mususu batala so azombi TNT na ye abi ana TNT naza na facilité ko tala théâtre kingani naza na facilité ko tala eloko boy ozomona batu mususu paso maka décodeur c'est tout un problème na bandako mususu ti lelo bazana ba télévision ba koki oyebi yango donc voilà pour te dire que non il faut ko linga ko valoriser mutu surtout azala comment dirais-je azana retardé ya makambo quoi donc abiki eloko soki na rata koto ana kotala ngo koto ozomona donc ya omoni batu mususu na théâtre ya kisasa na télévision ba yebete biso fato kota na YouTube to bandaki na télévision tant télévision ebi biso to confirmer Congo to confirmer kisasa ozo comprendre to kangi kisasa à l'état ba producteur ba bimisi biso libanda siko ya mboka na tu comprendre ngai donc voilà donc c'est nga faut bandaka na source au bimisi. C'est très important. Pour moi, na mususu mona asara na ba théâtre à YouTube, na télévision ba yebete. Oko ya na venu boyo, mais azana succès na poto. Ozomona kaka succès ngo zalaka na poto, mais na mbanda kana succès te, na chika pa na succès te na kana ba yebete. Na matadi ba benga ka ete. Na ete sozo comprendre ngai. Donc ozomona. Donc voilà, c'est un peu ça. Parce que biso siko oko ke matadi wana ozomona aye. OK mwanda ozomona ke OK ta la plage boy ba voilà ozomona tango ke na poto pe boy bande kono pa poto baso yamba yo ozomona bongo esala bien na lobite ke no ba to baza trop concentré na YouTube non ceux qui bazana ba groupe théâtre té ba rejoindre ba groupe théâtre mosusu ba côté yango pour mususu aya ne kabité ngana kina pona visibilité na zo makamu na ngana sa nini na le kanzela mutu mususu ayela ne pena théâtre té ozomona donc même il y a le polémique qui divisé bino hein les beaucoup pena beaucoup de division pena comme il y a beaucoup là qui ça m'a beau vraiment ata mninga za na passe ou on atake batu bazo assister à ta télé le bino atake ba comédien mais bino pe ba série pe to ba série bozaki ba na théâtre ba polémique bezaki ngo mais les comme vraiment les thème bien makasi chance merci pour le but que il y a les comme qui motema mabe makasi omoni qui motema mabe ya na ndena sala analyse na ngai qui motema mabe na biso il y a beaucoup de gens babombaka yango ba auto vanaka na bango babomba ki motema mabe na bango balinga ko bimisa yango te pona hôtel batu mususu na kala tozaka na bango bien mais lelo ozomo na télévision azo dégager ki motema mabe azo dégager ko o senti azo dégager ki motema mabe na muto hôtel na télévision to comprendre directement muto yo apa ki motema mabe azandoki on se comprendre donc ki motema mabe to komi nango donc bozuya muto lingi yango te récite ya muto lingi yango te évolution ya muto lingi yango te olingi muto ana nzamba pambola ete olingi muto ana yo zala likolo na ye ya zala likolo na yo te obike muto yo azana étoile fona tout na étouffé muto sona tiki boye muto yo donc azana ba vitesse ya makasi ko le kangai non apprécier l'homme à son époque au moins muto yo apambwami pe c'est chance ngongano pe goya nzambe zwa lokumu ndenge pa molinde konanga kingandi nzambe zwa lokumu ndenge osali pona ndeko nanga songolo paka c'est ça vous avez clair hein le baron vraiment mais oui c'est moi au sang où il y a gada qui va voyager qui le bec qui va bien près pendant voyage na ye na moni vous avez clair côté wana te au moni loko bomaka biso ki motema mabeza malamu te ngai Gabriel c'est ma sœur azolandanga zo kangani na zoloba
oui to sala ba guerre na biso na ba YouTube mais to sala ngo ki motema mabete na lo barango ngabi Gabriel ko lo banel comme la télévision mais azani motema mabete ali be on ki motema mabete yo mo ko muto zongo ndo commission ngo guerre o kangi ngo lo ko za motema mabe o commission on peut problème neti nga c'était bagande na boy na ko le na YouTube na lobi na ngali kampo na epila mais na commission ngo guerre te yé pas commission ngo guerre te ozomo so ba te ba za nzinga na biso de ba commission ngo ba guerre te la ndai bien nga lobela ki yango o moni nga lobela ki yango te na sasa lobela ki yango te allez ba yango moni ba guerre comme ko bota ma biso na biso mais na kala tout ça qui bongo na kala tout ça qui producteur ya boye yo mo kota bo producteur ata la bo ba producteur na biso nyos ba yebi rôle ya mutu ba yebi ke soki na zui vie ya Queen Mada ko bete siko mais le la su bongo te le lo ba comme ko so ba par sentiment oye boye ba te ba so ko so la rabia la kingani voilà babi ke koto na ko bimisele moi libele libanda mo mupene libanda na facilité so dans besoin ya le ko na emona na libanda mais na film nigérien ça bimisi bongo donc azoa ki on 10 000 on 20 000 15 000 100 000 c'était bagarre qu'on a impression na yo oh ya vidéo ba tu la biso page ta dario boto zo tout juste après na yepe na polyclinique batalinga baesinga naza na mai na poumon naza na mai na cœur na mai na nzoto wana baoyebisa siko Irène baesi bango babi atikalaki kaka na 2 mois. Nom de Jésus sans effet. Ya Gabi. Voilà, TV Radio T, c'était Bakar tout le monde message. Ya Gabi après voyage après spectacle ya Obasagna en sur Zolo, ya Gabi qui n'a émission le week-end. La docteur qu'on a dit cette quelqu'un a 2 mois vivre. D'abord impressionnant d'abord ton vidéo. Ah et ça lingai pas mingi ta on a tali vidéo oyo landenge ayo qui passe na kat na motema na ça linga pe passer mais nga na pesa ka diable na fongola ke porte te au docteur ya solo les ande nzambe docteur ya ba docteur ezande nzambe Très bien. nga na ebisa yo malade o nazalaki nango balobi ke no fuba kata ye ba trompe malade o nga nazalaki nango na nzoto na ngai oyo banaye koseninga makila soki règle bimi faut sala 2 mois il faut babetanga batonga na misisa po ekata ngai babidon nde batikanga bongo na lobango na télévision te mais na betolo lisolo babinenge ezana babisi bandeko na nga donc to tika ibongo a vivre na état na yeso ekoki nango akokende na ye babiloko na nga na libumu na vana libumu polele pendant 2 mois. Bon. Nzambe soka lo bien zoyo akozwa yo. Ata muta mokila ke apelisi bakisi na ya alobi asaki mais aussi longtemps Nzambe so to la kati na yo. Aibike maloba pourquoi maloba barobumisa molimo. Barobumisa nzoto me molimo te pourquoi? Nzambe aibi pourquoi? Biso to aloka ba jobit. Sima na yo mais wana ko simba te pona za nzambe pona yeba ngana yeba un jour na osala nzambe un jour ngai na ko bongola ka mokili oyo na maloba ya nzambe parce que je la foi et pour l'équipe même période na ya Gabi oui ya on a ngana ndendi seka ke ma sœur je t'aime beaucoup zala makas docteur ya ba docteur ezali nde nzambe na lola en plus yo za mona bima osambela ka mingi ozali pe diago donc yo moko ebindenge to kindara na ngona ba prière à molimo. Donc pour nous, il fallait pas écouter le bango dans les réseaux sociaux. Il fallait garder les yango, attirer na ba prière, attirer yango news na maboka nzambe, nzambe ndi muto gérer parce que docteur et ba docteur zande nzambe. Mais d'abord ton oziango ko perdre Gabi, ni c'est ba 2 mois. Te ko na kozwango te pour te perdre. Et que exact qui soit na Kinshasa, que 2 mois mo vivre o ya Gabi, atambola kana to mona ya Gabi atambola mais atikeli na mo 2 mois mo vivre o ba docteur pe awa ba mona ki na bango te. Et comme nene yango moni kozala na nzambe eza peka malamu kozala peka motema malamu eza peka malamu bon soki nzambe atoshaki motema ans lozolo te omomba biloko mosusu nzambe ayebaka ndenge afongolaka baitinéraire ya motu bataki 6 meka yenda zuzu voilà po omona ke nzambe ayebi ndenge ayebaka ndenge nini akofongola baitinéraire ya motu tala nzambe so anga pambolo diego ate okondima te soki nzambe alobi afongola le porte pambola ondima te yo moko vona bobi o mais o te oyo ngai yo moko ko o te oyo ngai te okomi komi boya elekela mais nzambe alobi non ozo mériter yango Gabriel ndenge moko
bazaki 6 soki 9 mais ye moko kaka mutakei pourquoi nzamba lingaki ye moko akende aki asali musala nae après musala nae ke et pas médecin tali makambo médecin abimiseli yango na ibisi abanga te atika nyonso na maboko nzambe nzambe nde mutu aza docteur ya ba docteur yende munganga ya ba minganga yende mutu azaka solution na vie na biso docteur akono bakeno ozokufa dans une semaine mais soki nzambe alobi non non nakosa yo te soki nzambe alobi te na mwana oyo ya ngai te ata docteur aye boye nga na mona mutu alali liboye bazolela libanda na mama yebo akufi bato bazoganga mais na ngonga moke kaka koganga bazoganga wana bazoningisa nini kwa corps bazoningisa machine na ngwani libende wana mutu azongi na bomoi pour te dire que donc nzambe azaka ka fin nzambe azana balolenge na sala makambu na ye nzambe akotala boki ozando kizo mutamutema mabe abomote abate yo funa bongo la yo fo bongo mapo bato belé bakobonga manasima na yo nzambe azobata luka musinga ndongo luba vous méditer bena boy parce que le monde va soutien ba comédie belé te abimon moko boy bana gabe bimisa ke asepela naza sila ba comédie belé ba inaye te omoni nous sommes les artistes comédie to longola ba fitilité wana ce n'est pas bien tout temps to banaka ko za l'ensemble tous la rate ke oya kingandi te omoni soki to comme ko kotsa ba makambo yango moni yango moni ezo me makimote mama bekati na biso pona nini ye na musana kana ozo ite poza ka muta kingani ye na musana ye na kolobisa te pona ona ke na intel kuno maloba na yo na mais yo na muntu na bobeba na te bo wele lo kote bo swana te et là batu wana baswana ka bino nes boyebite point d'interrogation babiloko mususu fo babiloko wolobi babiko kota na je te nga za famille bota nga za famille bota nga za mema famille bota nga za vraiment mema famille bota nga ba na za hypocrite nga ba clair nga za mema famille bota ah bon balobi esika bayambi yo c'est que bazana posala yo esika bayambi yo te ko forcer te mais le ni tege oboye mama sila jamais parce que as a collègue na ngai osomon elingo bateke na kolega na te pas ba mabesi rien non asalinga ni to weli ni ilo côté net ni yongo c'est vraiment pas sila sauter ba mission na ngai be na sala na bara na c'est sa façon de jouer sa façon de parler luba malama moninga kolinga kaka teke non muto na linga kayete mais aussi longtemps na motema na moko conscience na yo moko ezo reprocher ezo banoke te tu m'aimes te olinga ka et je l'aime te olinga ka ngamingi na linga ka mingi ki motema mabende ezo me mabiso boye ki motema mabezo me mabiso na passe na souffrance congolais to télécharger ki motema mabe na ebité ba télécharger on a téléphone nini na ebité soki na ba iPhone na ebité pour ba téléphone na biso ka ba Android na zo mona ki motema mabango te c'est ba télécharger on a niveau moko do ba komi ko partager moninga kufi ozoma ke moninga kufeli mwasi ngana fa na réseaux sociaux na hôtel boye omona ke muta kufeli mwasi mais ba baleka na TV ba oseka mutu wana pa kufeli mwasi muta kufeli mobali mais ba baleka na télévision ba oseka mutu na pa kufeli mobali donc nazo fa na hôtel bonga bi où allons-nous to kuna monde ma mokele komi na suka ngana tali bonga bi te ni ba bazo kufa kufa bonde nza ma zo ba tuni azo kinaka na bango bato mitema mabe o nde bango nde ba otika na bango na bango batika ko sika na bandenge na bango tout comme on attend de la fin. Très bien. Pour au fond d'abord yo mutu bimba au fond d'abord ozo réfléchir ndeni na osala mutu mabe ndeni na choquer certains bagages ndeni na repé certains bagages wana passe pour tambola te pour bazwa na musala te ba fina ye ozo fana non nzambe limbisa mutu azoka ba penser wana na kombo na Yesu nzambe limbisa mutu avana ka détente ata ko tanga komba certains bagages na ndenge mabe nzambe pambola ye fongola ono sa yo bage non ndenge za boye lokola sexte bagabo ngai na kopambola susite nzambe me bayini nanga nzambe naloba ko boma bango te bavanda batala ndenge ko sala kati na ngai po bango po babongwana donc voilà c'était bagarre on biti sur la question mo yeli ngai na dit oyebi des mères oui comment la des mères avec une émission a bien kebisi ya Gabi a reporté plainte comme naie par rapport à des qui a Gabi avec une émission avec non des ni là on a séparé la Belleville parce que Belleville a un journaliste ni mo finga nga mais Belleville peut s'arrêter sur des mères réaction naie a dit sur rocher la biso en botozon juste après mais que toute la communauté appelle ya Gabi nazo imposer
abimisa vidéo onga na fingae. Si elle ne le fait pas, qu'elle se taise à jamais à mon sujet, sinon je lui porte plainte. Donc tu as l'image, tu sois bien en poli, la manqué à Gabi, moi mon jamais à côté la mon refond la mon colonie sous bon tout mon colonie sapi qu'elle soit en raison en tant que d'abord une grande sœur l'onico. Au moins le réseau bon biso pesani ni biso mon peu mikolo et moto zo perdre ba valeur na biso na ba respect la biso. Balobi mona muka beta pe mbunda ba kolopé ba binaka. Et là ba weli entre des mères na Gabriel na ebité. Donc na kokota ya ngote. Des mères c'est d'abord. Mais né Nathalie kaka ndenge maloba alobi même ngai et touché ngai en tant que aîné. Donc biloko ngo yango to moni yango na makambo ya président na biso la DSOB na nani ozomona. Donc bablo mosusu eloko sala biso nini to ta déjà bisikanga na za bisikanga na komi biloko wana ça tue hein ota déjà sikanga na za sikanga na komi mutana eloko osala ngate mais nzamba za na eloko osala yo omoni yaya lobi mabe pona yo obenga ta yaya demain ma sœur yemna lela yo fort obenga ta yaya te obie combien ta message te makambo lobi pona ngai na sepeli nango te bobongisi eleki nango bablo musu to kosusa wana ba réseaux sociaux te kosila na biso mo na privé soso comment na ba réseaux sociaux pona biso mo ta ba ndoki bata mitema mabe ndeto olekisa ba makambo na biso ngo na ba réseaux sociaux ya mutu eza to koleka na réseaux sociaux to lobeli ba mamboka to lobeli mama film na biso to lobeli misana na biso ozomona ba kotala biso kaka to kotala makaka eloko basala ki na tala ki ngote na kota na chaîne bo oui biso zaka po ba tala obe fo finga mutu okote pe mutu ba ko finga mutu abeti pe 200k. Comment c'est ça pas comme une fine mais ba boya ngo kaka bazo boya ngo kaka pona ni kimote mama beza na kati kaka ndeko pesa moninga respect na valeur obiki oyaza ya o respecter oyaza leki o respecter nanga na présenter ka ba condoléances nanga pa ya famille wato maman top courage à auto perdre leki na ya mwasi donc matanga eza na lemba donc tous azala wana donc il ne peut soutenir mon ligne. Mais ça c'est pas grave, qui est trop artiste comme il est trop négligent par rapport à la santé la bino. Ça dit à quoi? Il trop bon dans les baki, tout le monde a docteur a eu ça là bon au monde a faut so na vanya ndagu pendant 2 mois na ozo suba mbongo na te apesa ngana ba tourna c'est aussi là. Congo kuti ya mo eza négligé bon so santé na biso bazo na soin ndeni. Congo mais il m'a dit que Congo est négligé. Congo est négligé. Tout bon bah tout ça ba hypocrite. C'est notre pays. Celui tout ça bon bah makamu za malamu te Congo est négligé. Bon biso mo artiste comédien tout ça négligé tendengeni. Tela ce qu'on est malade à Gabriel les gens on a découvert on a poto. Mais aussi longtemps on a ça tout ça na ba médecin makas. Donc voilà ba médecin minene ya makas. Donc toujours ça même ba machine oya kotala ta mususu to ba docteur na biso apa ba yeba ba docteur na biso ba maile makasi mais bazo zanga nde ba makoki ba machine oso ba continue na biso bige non ndenge ba hôpital o papa na biso président na biso Fachi Beton afungolisi o mama yemo wana oso wa bongisi wana so ki pena ba machine na ba matériel ya bien yé ba kotisi ka mutu batali bo ba étranger ba ndoya na mboka na biso pour moi voilà ba boto la biso ngono sekinda ba ngole kutka ba yaka na Congo pour na kozwa soin tala niveau pour te dire que non tozana ba médecin à makasi ozomon corona et ya to kufate pour te dire que tozana ba médecin à makasi ozomon alors ba médecin na biso na so ba pesi bango kaka ba matériel bazo futa bango kaka bien makamuna bango ne seza bien ba ko traiter biso na kimia nyonso. Tu es obligé de gagner en Afrique du Sud pour battre la seconde aux gens cancer. Ok, non, poto, pour pas gagner, parce qu'on coupe le lobby après lobby. Aux hommes. En plus, quand on les répète, mon temps révélé que non, aux autres coups dans une année, non. On a encore risque dans ça et logo mongo folie mon boy. On a canagina salate. Après, on a regretté pour na koufité. Vous avez logo mon boy mabé, on canne cause on a vie na hôtel. Donc ba docteur faut pas protéger après ba te au moni ba prophète ça na lolenga lobaka prophète ba a kebisona keba OK a kebisio abi keba na moni amoni danger moko za liboso na yo soki o sali erreur okokende donc yemo ko so ba na danger moko wana mais docteur so ba no ke ozo kufa déjà docteur le binote ke keba okokufa dans 2 mois te abi ozo kufa dans 2 mois
Tu vois? Donc, différence est en haut. Tant que pasteur, prophète, à ce moment où ça nini. Ah, na lenda, na kemba, na ba prière na ngai, na kota, na gêné, na sala bona, na tchadib, na offrande na ngai, na landelanzela nini. Donc, deuxième contrôle. Ah, Seigneur a sali. Voilà. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Là, tu viens ici, vraiment, tout la souka émission. Mais, vu qu'il y a le bar, vraiment bien, c'était bagarre. On a tout la question, billet, pour aussi charger, mais, déjà, tout naïe. C'était bagarre, tout le monde, collègue, naïe, de Mazia, tout le bagarre. Mais tout le monde, absence, naïe, habité, parce que vous avez toujours une bonne relation, on a des mazés, ou soit vous avez des contrats, naïe, par rapport à ça, tout le monde, il y avait beaucoup de comédiens, en fait, il y a fait, tu vois. Namona do mazekala, namona kaka depuis, tu as un voyage, mona Oyo. Tozaka na bayada Didi Kambala, paix à son âme. Tozaka na ba Mami Pela, tozaka na ba Nicole Bakata, na PC Mbotebele. Bisika Zali, tozaki mo ebele ba papa Johnny Tsakala. Tozaka vraiment ebele. Au place ba escroquera biso be mbongo. Donc biso tokuta na ba ebele. Eh, on a une histoire hein. Moi il a le théâtre là manqué. Voilà. Tozaka na ba histoire ba PC biso mbongo ebele pa mokonzi. Ex président na biso mboka. Ba pesa biso histoire na beta ya pardon ya Jonas en vie tout ça ba ya ebele na bazaza na bango ba escroquer biso mbongo o mapena mokonza mboka pesi mbongo bi oyo c'est pour les artistes ba pesa ba artistes et comédiens mais ozu eloko te balobi ke non en plus mokonzi azaki na mokonzi abi ke non en tout cas mbongo o ba pesi bino 7e bagarre ndenge za na kusala aventure te organiser vie na yo ozo mona prendre ba yebisi bino ke non organiser vie na yo donc c'est que combien tant ba ko pesa $1,000 organiser vie et puis la salle diarrhée sur place. Mais tu vas perdre na oyo c'est que mbongo l'histoire na beta on a beta sur les africains na beta na africain na beta ba na bomboyi très bien ne te vas perdre na Mami Pela ka boy diarrhée ya Johnny bana simba ki mbongo boy ya nani ya dadi atelemi bani biloba loba jamais et puis si vous kana to bi boto continue ya na biso to kikeni babunji kuna na mboka sasukuna na kati tokyo sa misana na biso na nete ozonga to kende point noir ndeko uta point na biso tango to ye ma série ka kufi donc tango to zana bolingo donc to ko sala ba vie ensemble to kuta na ba coup ensemble donc toujours se soutenir oyo grave na mboka au moins non pour vous songa ndenge nini mais besoin se soutenir te ozo bela te pesa na mbongo na yuso mbongo mutazo se mlinga mbongo azate toujours se bolingo wana ya omoni na za so na vana ota bonga bolingo ne kotika so zonga kate jamais et zonga souste kandi na ota na zo mitala tata na ba télévision ndima makamozo kina et zonga souste mariage de mazena za quitté oui na lobaki yango bien elingo lobaka te so mta bengi so na mariage donc c'est que a bengi so te donc c'est que yo na yeboza na barankin te nga na yeto za bien soit disant la vie que quand il pas même dans abeng ça c'est comédien avec c'est une ba petite comédien ba famille de bota kasinga za famille de bota donc il faut comme yo za vite et bon kas bijou kana za laki ah bon so kas na mara otanga so ba misusu au moins non et c'est un gars c'était ma gafaza la souka d'unité ni na tunyoté ba doit la yo dans les mots message relacé c'est tout na musu to lobina autonomie que j'en tiko quelque ministre oui message on a ko lancé kaka ya respect na qui passe natala qui émission moko boye ya président Saïssa sala qui pour la président la DSOB vraiment et tout chaque ngai au moni quelque part okoza la ba amina mutu ngana za ya na yo tokoza la baninga mais na sero sakana biso mbalo ko profiter to manquer nga respect na de soki nazolo bamabe ngai epela za grande sœur na nga musika mais a master na nga ona bombela reloti o ipa bombela nga iloti mais na ko profiter te na simaki master na biso na c'est pour ça que no kona manquer mama epela respect mais dans le mo boy ata na ibise nga mona bingi ala saki lo mo boy o ta wa télévision ozo mon eki ozo mon pour bien abenga mninga pere oui aza mninga na yo awana pere pere mo binga mo na télévision devant population père voilà parents responsables vraiment côté là vraiment en tout cas président ce qui m'appelle ça au conseil tellement on a fait ce conseil mais tu vois maintenant jamais jouer la groupe là mais non puis c'est le respect là
président. Parce que Nadi Sobe, c'est mon président. Après ça, la punition, après Nanangaï, avant ça, Nanandako, Azomzana Moussala, après ça, la parole. C'est mon papa. Mon président Nangaï, ah, Bazo, le mani, ma Bazo, ma baisse le président Nangaï. Nga za suna ma be na télévision, ma benga président Nangaï. Président Nangaï, ça, na benga nga 7. Na lingi sous koyo kayote. Oui. Président le bafunda nga pas président l'a dit. Benga moi na yo. Ozomon. Alors, et tout chaque chose là qui m'a bien dit. On a limité que les bactéries, on a été en sport, on a la télévision, on a manqué de respect. Mais aussi, nous avons une bonne relation, nous avons une bonne relation dans la présidence. Donc, quand on a le sentiment et qu'on s'en a sauté, on a les mabés. Après, on a un tabouillon, on a un tabouillon, et on a un sage qui est intelligent. Comment on dit qu'on a je suis très intelligent, et me rabattre dans la défaut. Il faut être très sage. Voilà, les trois personnes à Talio, parce que vraiment c'est une histoire de souka. Oui, la plus maman te belé na yemo comme mon petit frère chéri, na kemingi le ketchupana, donc on va l'appeler garçon oh vraiment il va recevoir na ba sœur na na pouzu donc na les là les gars. La plus maman te belé na yabo alima na Dakar, maman Véronique Biaka na Canada, ba bon séjour na vina ngai Giga le Kivula Azana Kati na Kisasa, sans oublier maman Marie-Josée Mafuta Mawazo na Belgique, maman Oya Sana 7e bagarre Azala, maman Oya Zala souci ya bana, maman Oya Lenge la Rabana, maman Marie-Josée Mafuta, Wana Boni, Tina Bosse, Tina Ndendomo, depuis quelque part, on a pu se faire un gros bisou, ici aux animaux Stanangai. Numéro de téléphone c'est plus de 143 89 39 72 708. Wana Moni, Patricia Tonda depuis les États-Unis d'Amérique, et moi la maman Siska Bayende, je t'aime vraiment beaucoup, maman Siska Bayende. Jérémy Tonda, la ma sœur chérie, les gars, Lili Boula, la personne en beauté de Psychosani, la personne dans la rose pour ma petite sœur chérie, la balle en Angagnos, sans oublier Kevin Kadilou. Kaka aime les grands basketteurs du monde, ma fille, mon fils, les gars, ma fille Stéphie à l'école, je vous aime vraiment beaucoup. Merci Naba Onos Balandingaï. Na perdu le téléphone, numéro dans la loi, la PC plus 243 89 39 72 708. La sanité là où repose la confiance de 7e bagarre, Patrick Lebug, la personne en beauté belé, la personne en beauté belé, la personne beauté, na Michel de Mokoyo depuis Brazzaville. Donc, na porte vraiment la terre. Yo vraiment merci na ba conseil na yo. Nengi opisa na ba conseil na la nakande ngolo vraiment en tout cas merci na yo vraiment en tout cas ba Brazzaville nyonso. Donc dans les labinaux il y a des gars, tout ça point noir dans les labinaux il y a trop. Donc il faut que ça rabatte tout, voisin, pas moté et ça n'a pas mal à mon donc merci beaucoup. Merci na merci plaisir à toi. Merci à la caméra, merci à l'équipe, merci à l'union sur le côté de